Mbote balingami moto zo continuer ko peleke zongi. Bino bebi congolais so azui les cambo. Donc choix internet et réseaux sociaux tambola kabwe. Nous sommes tous dans les bruits. Alors, nini ezoleka. Ba bimisi ba archive. Il y a Madame Tunasi, il y a Sika, Esther Tunasi, Esther Aïcha Tunasi, et Azalara Miss, période Moroboye, avant bon la motema, ce qui est tout à fait normal. Et tu as quatre na bonzambe, tu as na ba passer na biso. Mais awawa, et l'oro nini, et tumbi Zahir tope lobisi batu. Et ça parce que ba vantele biso mama pasteur ba lobi ke pasteur azui ngondo malia azui nengampeta azui mwana mwasi moko consacré depuis son enfance makoso kuta bisa biso abota maka unique makara pona Marcelo. Et donc ye ayana mokilo kaka pona Tunasi. Et ayebi mobilité azali vierge asala masumu te na vie na ye donc a vivant na monde moko à part pour akoma lelo bisiko ya komi lokola kongola azala moto ya tembe goga bake kobimisa ba archive excuse me now bayo bimisa biso ba archive to mona Aïcha na ba jeune âge na je sais pas elle avait quel âge mais ils ont mon appel azaki elenge azaki vraiment elenge bon on me la qui image on a petit ce qui awa bon mon on malamu mais je vais quand même faire un effort à la ça taille bien bâti Miss Bellissima hé hé parce que Marcelo n'a pas ça y est bravo. Je vous présente le Mali, je suis à Miss Afrique Montréal pour découvrir de nouvelles cultures, pour faire partager la culture de mon pays qui est le Mali, et puis parce que je suis très fière de mon pays. Et Makino David. Je vous présente le Mali, je suis à Miss Afrique Montréal pour découvrir de nouvelles cultures, pour faire partager la culture de mon pays qui est le Mali, et puis parce que je suis très fière de mon pays. En fait, ezaki concours, ok? Yaba Miss, neti yazaki mwasi kitoko, taille kitoko, et yaba no représenter Mali, pays d'origine nae, azali mondele malienne. Bon bansu balu papa naza belge, maman naza malienne, et du coup yaba no représenter Mali. Yazaki concours, yaba Miss, je crois à Montréal, hein? Et ils ont vraiment certainement calé parce qu'à mon appel de moi muke makasi ne batu ba kero bimisa yango à part yango ils ont ba photo misusu et oui na mon ba photo misusu bon bref ils ont pendant l'importance c'est tout chat le réunion surtout que to ki manasima yango nga alors ba bimisi ba lobby vous nous prenez pour qui pour boire ko sarabiso salivi, le lobby no boire bambela biso, boire ko c'est la biso que non mon santo a bali vierge. Et pourtant, azana ancien de ça sala kala. Déjà ba miss toyebi, bazala rabasi ya ba ministre, bazala rabasi ya ba songolo, bazala rabasi ya ba pakala, bazala rabasi ya ba. Ne ba retourna motuna. Maman. En fait, moi j'ai dit que oui, ils ont passé à Moutou. Tout ça, la part des choses. Pour nous, vous allez voir, quand vous coach, passer à Marcelo Alessio, vous changez le rôle à Makoso. Je vous ai dit que nous contre te passer à Bala, mais sauf que à Koba, à un moment où tu as expliqué qui, excuse me, can you please stop coming here? I can't see all my video. Et moi na le boli misaba ba distraire ngai na banero loba nga ba lesinga mbongo te nga na yo kotela mutute na expliquer que ils ont habité passer à bala toi c'est remarié bible péquicité ni l'état mais sauf que
par rapport, je crois aussi tout ça qui analyse moyen ko kota la ba détail et belé ah exact donc ba to balani ba analyse on ba comprendre et ba le bien effectivement maman on a raison. C'est ça parce que rabali na mauvais moment. OK? On est zangai. Na kunate ah tout ça part des choses. Il s'agit de la vie d'Aïcha. OK? Ba tout linga coach. Ngala bisi ba non et ça passé. Sui lelo o abongo motema solo. Akomekela masika nde balobisinga bongo ekela masika ngo mutu so abongwani so azali 3 vierge azongaka moseka nde mutu na batuninga yango na yena expliquer que non mutu tant azali mopagano et aza spirituellement il est mort aza mowe aza kokufa mais tant andimelaka Yesu molimo na ye eza vivifié azwi bomoi et akomi ekelamu ya sika yango bible ezoloba les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'azobanda la vie ya sika na Yesu do makambo ya kala na motangela lisusu yango te masumu et autres parce qu'à se repentir à reconnaître ki azali mosumu ki andimeli Yesu nzamba pardonner accepter andimi par rapport à Nzoto, par rapport à âme, non. Ce qui m'outoisaki, il y a retoboka, rotika la retoboka, l'idusho kangamate. Azon a viergeté. Pour répondre à cette question, jamais ce qui m'outou. Moi, c'est Aïba Mebali. Animé soiseaux, tétés à la bon, t'azon a viergeté, a toujours des vierges. Mais sauf que, le fait d'animer l'Yesu, en gros, qu'elle a moi sika. Et, namolimo, comme qu'elle a moi sika. Comme la vie à Sikana Nzambe. Alors, Nzamba Pamboli a Zuli Bala, Nzamba honoré, et puis voilà. Sur un lié soit bon le motema, et Nzamba a accepté, et puis voilà. Rien à voir. Na Azon a vierge, TTT, Bazon a vierge, désolé. Bazon a vierge, ce que vous avez déjà dévergé, on dit qu'elle a dévergé, ce tracteur ici, les cas, on a tracteur ici, les cas, le bilembo, c'est Tikali, et puis voilà. Donc, on dit qu'elle a déngwana, et voilà. Donc, si vous faut répondre à la question, c'est ça. Ah, Bazon a vierge. Donc, archive, tandis que nous que nos Congolais, Basana, a été, Luka Randona, Mutumsuna Congolais. Luka problème, Mutumsuna Congolais. Congolais, les litimes à cause. Makoso a mbanga on dirait mais makoso a kokité makoso a lelima emiso ebimi asengi ba pardon Congola capable ya kobimisela yo photo échographie tant ozali na libuma mama na bino abimisela yango bizarrement na ane oyo obotamaka na ba scanner ezalaka na noté mais babimisela yango yo moko botala o reconnaître que non effectivement o mama na biso wana libumu ngai Congolais blaguité. Et même si prophète Élisée Moulumbankolo balobi ke yem tabeta hip-hop bon nyonso makambo connexion ezelo walelote ezala na obandakala siko masana ya bomwana bandako luka mwasi ya azana mwana na ya molimo na ya bien kitoko ba goût ba couleur ba lolenge masana lingelaka taille molai mpembi à céder passe non na bord moi bien passe à taler admirer on est dans tala été na libala na mariage vient taler boy vient passer Marcelo le mutabolingo admirer beauté balingani comme ça to sane ata to lobby to ganga kiawa j'ai pas reçu les dons de célibat tu vas appeler ça sur son que j'ai pas reçu les dons de célibat les salima déjà pour na moni bat bazo tuna na moni bat bazo tuna yango basali religieux coutumier salema kika mairie salemika libale c'est salema depuis septembre 2024 de type passe à ça son qui n'a pas reçu le don de célibat va se remarier à mon œil déjà famille pour votre information donc bino bozo tangela passe à mikolo et balobi que non moi na ana abotama avant avril était désolé ce parce que babala na des points passé libala onza ma contagisa coutumier biso to sana balobi que non il a droit ata to condamner na miso nzamba sali mabete to sani
Pour ba Congolais ba autant misapi ba lobi bébé wana botama avant avril te bon. De toutes les façons donc ça la analyse azé misima. Ça analyse azé misima. Mokilio yo na monite na tangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba pete tose pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo bandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
Olingo baby naza toxique grâce à lui. balobi ke non akosekwa ponzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko